Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Merci banami kilikane ne sarabino so boye bakin. Ozana besoin mutuka on a problème à piner. Au problème à peinture. On a problème à chasser à mutuka. Ozana placer mon copain ya José Corpa, au début mon piner Corpa. Ya ngo boza komona service tout ya voiture Mikili et Nakin. Donner de côté dans Mikili yango ce que na kin. Mutuka no zo entretien ya bien, ba laver le moteur, ba laver sachet, ba laver mutuka tout propre. Place à Moko. Na Kin, Oyekana Molar, juste à côté de la station Kobil, donc croisement 24 Molar, Bromona, chez Pinekorpa. Bana poto. Et pas dire ma suga ou la varba mi tukanae. Donc à traiter moi ya danser botala donc chez Pinekorpa, Suisse et Nakin, Europe et Nakin. Bana poto, outi Londres, outi Belgique, outi Allemagne, outi au Singapour. Partout dans tous les 5 continents, place ces arabes moko, en traité dans des moutouka. En plus, on a bima, on a parfum qui tourne en voiture. Au Pinet Toboki, au Eboe, Yara chez Pinet Corpa. Juste à côté de la station Kobil, na Molar, croisement 24, na Molar, qui tourne trop. Bana poto, awa, makamutu et osama na machine. Na mabo côté, nega bomona kana mikili. To memi ango awa na Kishasa. Do makamutu na machine. Boya ibele awa ba grande personnalité tout ya Kishasa ba yaka awa kobuka na te yaka chez Pine Corpa oko sepela ouais bana miki na sibo mo libini mo na vena biso auti bongo depuis Genève. Jean-Pierre oyo atosokola mutuka na ye mutuka zongi lokola uti na mikili. Donc mutuka zonga kitoko ne mundela saleli yango. Makama foka chez Pine Corpa. Ba place ami bale misatu te quoi chez Pine Corpa toujours. Bana miki bomuli mona Genève au jipo ngenza bumko na ngwaza mona Genève. Buta bo ne zongo ndenge uti pina na maison nango d'origine. Kitoko trop quoi. Jean-Pierre bozo mona donc moi nasi bozo la bini moi na Genève Jean-Pierre bala Genève donc bambote ya trop absa kachakin makamelo tamanoka bien bokita na terrain chez Pine Corpa bon moi makamba bien tout ça pas ya famille Corpa makamelo tamana très bien. OK allez bayo. Bon Jean-Pierre Aouti en direct de Genève, bon on dit que ça la mutukane awa. Mutuke zongi le kola na usine. Ne mundela sala yango bozo mona yango yo. Mutuke yango na zo ke tala ndenge zongi normal. Mutuke zongi kitoko. Je Pine Corpa. Donc des fois te Suisse ko inakin, Mikile ko inakin. Plaisir à trop place ça moko ne te sibinu à côté de la station Kobil, croisement 24 Molar. Donc bon chez Pine Corpa au mutuka ils ont la première à Pine il y a moteur il y a sachet pour sokolango comme il faut moteur pour sokolango comme il faut donc service très il y a quado tout le col na poto tout bien ba machine nem tout ça là misala aw toko ouais bana mikili tout ça ce qu'on a bureau ya propriétaire à place au Pine Corpa nous avons retenu moi 2-3 questions pour ça tout le monde awa et lesquels donc notre bon monter na Kishasa pour la première fois tout le monde a des poteaux et dans la kin. Monsieur Pine Corpa, est-ce que entreprise ils ont moko oyo bien musuzo za on a kin un peu partout. Ils ont moko oyo bien comment? Non mais tout le monde a évolué comme à 2 3 4 5 mais pour l'instant tous ont oyo et puis tous ont moko sous ça l'année passée, ils ont Bongolo université na rompa yolo médical. Car juste na Kobil les on a passé on a tetaka na Kobil on a partenaire Kobil quoi. Donc moko za on a une deuxième ezana. Alors son nzamba sungi to ça une troisième après matos ezana ngo meto l'aura place. Actuellement pendant on a place d'investation oh tozali awa za difficile.
un jour. Mais que c'est le local boy penza le cola na poto. Na richesse awa ezaka un peu rare. Tenez to le baroba na kima ne gija makambo ba sala bo mais oyo sali tozo mona makambo tune le na poto, ba entretien mituka, propriété à place, oza disponible à tout moment. Et mutuke yebo tango zo bima propre le ko les zoki na poto. Au sala nini yo moko pour musale za kitoko nenge wana. Non, faut mettre la main dans la pâte hein. Donc on a tsaka maboko na farine na pâte. On a sauce à mikate, né ozoni ka pâte yo moko propriétaire zo ça. Donc c'est comme ça. Je mets la main dans la pâte. Donc faut tsaka maboko yo mona musala. So tsaka maboko na musala te ba petit ba ya na image na bango ya kini. Ngote nga image na uti ngopoto. Fona la sa bango ndenge sala na poto ndenge awa. Ya nga mona tsaka maboko. Ya na kati ya musala ya ngono moni musala marché. Sans jamais au thème beaucoup musala au marché te. Donc yango monika donc nazakation na comme na kini awa poto kutu bosana na lokwa mona poto te funa kota na rythme kini donc faut ça na kini ndenge bato kini basala ka na kota na rythme na bango mais ngamo na tsaka maboko na kati ya musala yango mo musala machaka yango zo mona propriété zali awa zo mona to ça comme en Europe donc faut yo mo patron au tsaka maboko na kati za te ko yo lati veste lati costume cravate va na bureau zo ba keseka mbongo zo kota te ngamo na sokola ba moteur ngamo na saka ba misala to zo mona marché. Alors na poto pe na Suisse au sala yango. Na sala on a Genève, na petit ça connaît à face il y a intercontinental na piscine intercontinental wana station chez les aïe wana na sala on a 12 ans. Donc 12 ans na sala on wana. Donc au bazan à Genève va bien. Bazan wana bakana bangona ba ta Lausanne banini ba Jérôme et tout ça là azroya bakana bango depuis Lausanne ti palanga na sala misala yebi batu mingi misuba ba ta Fribourg bani ba na sala on misala surtout na Genève batu tout ba yebi ngane na sala ba boulot na Genève yango na sala on a kin. Alors moi il est bon na public za la na poto. Donc naza maloba mingi te bala mikilito ba rare que donc na poto zo mama yele to ko sara awa na kin donc mama yele to zo na poto ba muzungu ba mindele futa o clairon na kin to la sa ba na kin ke biso zo mama yele na poto to sa na kin c'est un peu ça na message je ça ça va monter moi na poto ke na mutam na bul na ya za ndenge na ya donc ngabul na ngeza kina kin poto na zo mama yele na ko créer mo emploi yango tozo komeka ko participer na modernisation ya mboka. Zate to kotaka loboko mutu moko akolisa mboka asa na modernisation non biso to uta mikili to foto za mayela to ka na mboka to la sa pe bana kini mayela to za poto na kini ndenge ezalaka et puis to participer na développement du pays donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse